tokotanga likomi 1 Jean, chapitre 5 du verset 5. Chapitre 5, na verset na mitano, na verset 21 kokisami. Qui est celui qui a triomphé du monde? Nani oyo alongi Sinon celui mokili qui croit que soki te Jésus oyo akondima ete Yesu Kristu est le Fils azali de Dieu. mwana na nkolo. C'est lui Oyo qui wana est venu par l'eau aye et na nzela par le makila pe Jésus-Christ. mai Yesu Kristu. Non dans l'eau seule, Kaka mai ya mais moko dans te, l'eau et mai dans le pe sang. makila. Et c'est l'Esprit Pe qui molimo rend témoignage ekotatola parce que l'Esprit po ete est la vérité. molimo ezali solo. Il y en a trois en effet Eyali qui rendent le misatu témoignage. ekotia L'Esprit, témoignage oyo l'eau molimo et le sang. mai pe makila. Et ces trois Pe baoyo sont unis. misatu basangani. Si nous acceptons le Soki témoignage tondimi des hommes, tatoli na bato le témoignage de Dieu oyo ya Nzambe a encore plus de ezali force. na makasi koleka na nguya Le koleka témoignage de Dieu consiste po ete à ce litatoli na qu'il Nzambe ezali mpo na ntina a rendu oyo ezali témoignage kotetola à son Fils. mpo na mwana na ye. Celui qui croit au Fils de Oyo Dieu nani andimi mwana a ya Nzambe ce témoignage en azali lui-même. na kondima oyo wana kati na ye na témoignage oyo wana kati na ye. Oyo andimi Nzambe Le te fait menteur, akokomisa ye moto na lokuta puisqu'il ne croit pas au témoignage po ete akondima te litatoli oyo Nzambe akosala mpo na ntina à son Fils. na mwana na ye. Und dies Zeugnis lautet so. Et voici ce témoignage, Tala litatoli c'est yango que Dieu nous a ete donné kolo la vie éternelle. apesi biso bomoi na Et cette seko vie est ete bomoi oyo wana son Fils. eza kati na mwana na ye. Wer den Sohn hat, Celui qui a le Fils Moto nani aza na a mwana la vie. aza na bomoi. wer den Sohn Celui qui n'a pas le Fils de Oyo Dieu aza na mwana Nzambe n'a te pas non plus la aza vie. na bomoi te. dies habe ich euch. Je vous ai écrit Nakomeli des bino choses makambo à vous oyo croyez au nom du mpo na boyo Fils bakondima na de Dieu, nkombo ya mwana na Nzambe Ihr wisst, afin que vous sachiez po ete boyeba que vous avez la vie éternelle. te boza na bomoi na seko. ist die freudige Et voici la joyeuse assurance Tala esengo que nous kondima avons oyo tozali auprès yango de lui, penepene na ye que si nous lui ete demandons quelque chose soki selon sa tosengi volonté, eloko kokoka na il volonté na ye nous exauce. akoyokela biso. wir wissen, Et si nous savons soki toyebi qu'il exauce ete toutes akondimela nos biso demandes, nyonso tokosenga nous ye, savons aussi toyebi mpe lisusu ete que celles que nous lui oyo avons présentées tosengi ye topresente nous ont ye déjà été accordées. ezali ase apesi biso yango kala. einen Bruder Si quelqu'un voit son Soki frère moto amoni commettre ndeko un na ye péché kosala lisumu qui ne mène point à la oye komema na mort, liwa te, solle qu'il prie abondela et Dieu donnera la vie kolo à ce akopesa frère. bomoi na ndeko wana, denen, Il la donnera à ceux qui commettent akopesa un péché qui na ne bo mène bakosala pas à la masumu mort. oyo komema moto na Il liwa y a un te. péché qui mène à la mort. Eza na lisumu oyo komema na Ce liwa, n'est pas pour ce péché-là que ezali je mpo na dis yango te de prier. nde nakobondela. jede Ungerechtigkeit, Toute injustice, maye nyonso injustice nyonso eli il y a lisumu, tel péché eya na qui ne lisumu mène songolo pas à la mort. ekomema na liwa te. Nous savons que Toyebi ete quiconque est moto nyonso engendré de Dieu oyo abotomi na ne Nzambe pêche pas. akosala masumu te, Mais celui qui est engendré de Dieu me oyo abotomi na Nzambe et le malin ne le touche pas. moto na mabe asimba ye te, Nous savons moto na mabe ezwa ye te. Toyebi ete tozali wa ya Nzambe, et que le monde entier ete est mokili sous la mobimba puissance du malin. eza na se ya kolo oyo ya mabe. dass der Sohn Gottes Mais nous savons que le Fils de l'homme Toyebi est venu, ete le Fils de mwana Dieu est venu, mwana na Nzambe yei le Fils de Dieu est venu, Mwana et qu'il Nzambe nous a yei, donné l'intelligence apesi afin que biso nous mayele connaissions le ya véritable. koyeba solo. wir sind Et nous sommes Biso tozala kati na solo véritables dans son na Fils kati na mwana na ye Jésus-Christ. Yesu Kristo, Celui-ci oyo est le vrai Dieu, ye nde Nzambe na solo, la vie ye nde éternelle. bomoi ya seko. Petits enfants, Bana mike gardez-vous des idoles. boke bana kondima baidole. C'est une parole glorieuse que Liloba nous ezali liloba avons moko ya lue nkembo aujourd'hui. oyo totangi lelo.
Unser Gott Notre Dieu nzambe na biso est Jésus-Christ. eli yesu kristo Et nous donne la akopesa vie biso éternelle. bomoi na seko. wir wollen beten. Prions. Tobondela Treuer Herr, Seigneur fidèle, nkolo que la ezali louange, seko, la gloire nkembo et l'action de grâce te soient également nyonso ya ngolu rendues en ce ezongela jour. yo kolmo lelo. Herr Jesus, Seigneur Jésus, nkolo yesu kristo oint les lèvres de frère Franck bakola pour qu'il puisse libebo na ndeko na biso nous frank apporter ta po parole etamela biso liloba na yo authentique. oyo ya solo. Ouvre nos cœurs, fongola mitema na biso Jésus, nkolo afin que la semence puisse po être ete semée et semence porter ya du solo fruit. ekota mpe ebota mbuma. Nous ne pouvons que te remercier, tokoki kaka kotondo te yo, louer et te glorifier kotondo yo mpe kokumisa yo pour toute ta bonté, mpo na nyonso ya yo pour ya malamu, l'amour mpo na bolingo na que tu yo, nous as témoigné mpo na oyo bolingo oyo osali biso ti aujourd'hui. na mokolo mwa lelo. treuer Herr, Seigneur fidèle, nkolo ozali sembo, bénis tout pambola ton peuple, libotano mobimba, bénis Israël, pambola Israel, unseren Geliebten, bénis notre bien-aimé frère Franck, pambola ndeko na biso Frank, afin qu'il puisse na nous motindo apporter la ete vraie amela biso parole. sango ya solo. segne auch Bénis aussi pambola les lisusu frères qui servent, bandeko en nyonso particulier bateyaka les frères diese Predigt, qui mingi traduisent boyo bakotraduire ce sermon aujourd'hui. mateya oyo ya lelo. Bénis-les Pambola bango, pambola biso, et que la louange, la gloire et l'action de grâce ete te soient rendues nkembo kumu sanjoli ezonga mboka yo Jesus Christus. dans ce précieux nom na de nkombo Jésus-Christ. ya lokumu ya yesu kristo. Merci Merci na motema mobimba la merveilleuse parole mpona d'introduction eloba malamu oyo ebimeli biso que le frère ebandeli Keller oyo a ndeko lu, kolo atangeli biso unique oyo en ezali son genre. On lolenge moko pourrait ya ndenge na yango kaka. rester sur chaque okoki verset kotika na verse moko et en parler. Pe Et nous kolobela yango. reviendrons également mpe tokozongela yango kaka plus tard. tima na mwa ntango. Si nous réfléchissons soki totali malamu à la grâce que Dieu kotala ngolu nous a oyo nzambe accordée asali ici biso aussi awa na esika à oyo Zurich awa na Zurich depuis 1969. kobanda 1969 J'ai prêché ici nateya awa chaque dernier naza koteya dimanche awa dimanche nyonso ya suka ya sanza plus de 600 prédications penepene ici à 600 Zurich. prédication awa na mboka Zurich. Et maintenant, nous esika entendons awa certaines de ces tokomi koyoka bamoko moko ya bamateyo wana celles mingi des années oyo 80 ya bambula encore, 80 et encore toujours de et les nouveau. sous-sous. Et dans le monde entier, c'est une bénédiction mokili mobimba ezali benediction comme monene jamais lokola nano tomona te. avant boso de revenir à ces précieux tokozongela versets baverse oyo de 1 Jean. ya 1 Jean 5 Permettez-moi d'apporter ya nanu ete tomema quelques nano éclaircissements. baéclaircissement moke. J'ai dit que frère nalingi Branham naloba ete ndeko Branham avait azalaki fait asalaki mosala oyo ya ye que j'avais fait ete ngai mpe nasalaki mosala oyo ya ngai et que tous les frères te bandeko dans banso toutes les langues na kota nyonso na mokili mobimba avaient fait leur bango mpe part. basali mosala oyo ya bango. Et mpe lisusu il s'en est suivi elandani le malentendu bozanga boyokani que tout oyo est esalaki ete maintenant terminé. nyonso wana esili. Non, frères bongo et te sœurs, bandeko bandeko mibali ce n'est qu'au retour kaka du Seigneur na bozongi ya nkolo tout ce qui nde concerne nyonso l'Église oyo etali losambo sera achevé. ekokoma na suka. Jusqu'à ce moment-là, na ntango wana proclamerons la ntango wana nde précieuse parole tokotombola révélée liloba oyo efongomeli biso sainte. oyo ya bosantu. Je voulais simplement dire nalingi kaka par koloba là ete na nzela wana koloba ete que je ne peux
plus nakoki faire de te voyage lisusu kosala mibembo te kann. Aufgrund en raison de la mpona situation ntina générale na kotala situation ya mboka mobimba ya mokili mobimba m'a également mpe rattrapé. lisusu mbula na ngai ezwi ngai mpenza Tous le voient, boko komona je ete suis devenu vieux et nakomi faible, deja mokolo nalembi mpe kolemba mais je suis en bonne santé naza na bonne santé naza na grâce santé malamu au Seigneur. ngolu na nzambe Quand das 89, on atteint l'âge de soki 89 okokisi mbula ya ans, 89 ans dann bleibt nur il ne noch reste plus etika lisusu qu'un kaka pas à franchir pour arriver à kaka 90 pa ans, moko mpo okoma na 90 à 90 ans. pa moko Et okoma na je 90 jette ans un regard en arrière. mpe ntango na kotala nsima Toutes ces années, kotala durant bambula nyonso lesquelles oyo le nasali Seigneur a guidé, oyo nzambe dirigé, atambwisi makambo donné apesi makambo apesi bainstruction na ye ich möchte malako na ye Et aujourd'hui, je voudrais aussi lelo lisusu revenir brièvement nali sur le kozongela moke makambo etali et mosala ya ensuite ndeko sur le branham ministère qui se déroule mpe kotala maintenant. mosala oyo kosalema sika wa nsima frere branham Vous savez tous boyebi bino banso ete que j'ai entendu nayokaki de frère Branham lisolo ya frere branham 1949 banda 1949 nakokaki deja kombo branham que j'ai lu ce livre mpe en natangaki ye deja 1953 53 balivre na ye avec le titre Un homme na envoyé titre yango de ezalaki Dieu. moto moko oyo atindami na nzambe William Branham. William Branham moto oyo atindami na nzambe Et ensuite, bien sûr, mpe il y a nsima na yango 1955 na 55 et 1955 toutes les autres fois mpe bambala où mosusu j'ai pu être oyo nazalaki avec Bruder Brenhem zusammen. frère oyo nazalaki na Branham. ndeko Branham esika moko Doch weil es Mais comme me lokola nous sommes en janvier, toza na janvier befinden, maintenant, permettez-moi ondima ete d'attirer l'attention sur ce qui natire attention ya bato suit. na makambo oyo ezolonda C'était en janvier 1950 na janvier 50 que cette photo foto oyo de frère Branham oyo ya ndeko Branham avec la lumière mpe na pole oyo naturelle, pole oyo ya avec la kokamwisa colonne au mpe lipata na nkembo likolo na mutu na a été ye prise. ezwamaki Et cette photo foto oyo a été envoyée par le etindamaki studio Douglas na studio Douglas à Washington na Washington damit es pour qu'elle soit po ete batala vérifiée foto malamu quant à son authenticité. batala soki solosolo ezali mpenza Nous foto avons malamu ici le rapport mpe toza na complet rapport mobimba du docteur ya docteur George Gelesi Gelesi du 29 janvier, ya 29 janvier 1950 1950 der bestätigt es qui confirme l'avoir oyo ezondimisa ete atali foto yango malamu et qui malamu a ensuite dû et pu témoigner mpe andimi alobi ete la lumière. lumière tomona wana Sinon, la caméra n'aurait pas pu. lumière ezalaki wana solosolo soki te kamera mele ezwaki yango te Nous sommes reconnaissants au tondimi na Seigneur nkolo Dieu tondimi ete nkolo pour la mpona confirmation kondimisa de l'appel ya divin mosala ebiangali oyo abiangaki mosali na ye qui avait en effet oyo les deux ministères. azalaki na ministère monene Un ministère évangélique ministère ya et un évangéliste ministère prophétique mpe ministère ya prophète et qui avait déjà été e appelé de la azalaki même deja lumière abiangamaki en juin na lumière be moko wana na 1900 na juin 33 mpe pole moke wana na kati na bato alors qu'il se ntango azalaki na mosala ya kobatize tenait dans la rivière. azalaki na kati na mai ya Ohio Il lui a été dit de même que Jean-Baptiste a elobelamaki été ete envoyé. lolenge moko Jean Baptiste atindamaki vorausgesandt wurde, Comme précurseur de la première venue lokola du oyo Christ akobongisa boye na nkolo ya mbala liboso gesandt, yo mpe qui est lokola envoyé avec un message yo qui otindami mpe na sango la seconde sango oyo venue. oyo ekobongisa boye na nkolo ya mbala mibale hierzu À ce sujet, na je voudrais yango ajouter
nani kobakisa C'était moi-même nazaki ngai à moko Washington na Washington que j'ai vu namonaki foto wana de mes yeux na miso ya à ngai Washington, na Washington DC dans la salle d'exposition na salle d'art, exposition ya ba art et que je l'ai ensuite tenu mpe ngai moko nazwaki foto wana mes mains. nasimbi wana maboko na ngai. Dieu a veillé Nzambe asalaki dass ich Augen na motindo ete Zeuge je puisse être témoin nazala oculaire et auriculaire motatoli ya solo ya oyo amoi na miso mpe oyo nayoki koyoka na oyo Nzambe asali na ntango ya biso. erleben durfte. j'ai eu la grâce de le vivre. Nazwaki ngolu ya kobika makambo oyo. Mais voici maintenant Tala sikawa la partie difficile. esika makasi Tous, oui, des millions, banso Davon bamilio na bamilio dire bayoka koloba ete que frère Branham ndeko Branham avait reçu un appel, azwaki ebyangeli, un mandat, azwaki un manda envoi, une mission mpe directe envoi oyo ya Nzambe apportée. mpo te amema sango oyo. doch derselbe Mais ce même Kasi homme de Dieu motu moko na Nzambe a oyo reçu azwaki le mandat manda de stocker, ya d'emmagasiner la komagazine, nourriture, ya kobomba bilei, proclamer la ya parole kotia destinée liloba à ce temps, oyo ezali mpona ntango oyo, pour ce temps, avec toutes les promesses. na ntango oyo na bilaka nyonso De l'emmagasiner. amagazine yango abomba yango mpo ete nsima ekoya na ntango oyo sango oyo ekoteyama toute la na mokili surface mobimba, werden würde. du globe. Und na mokili mobimba. Et vous le savez tous, Bino nyonso boyebi yango ete genug je gesagt, l'ai dit assez souvent, naloba yango ntango nyonso ist in genau, a été dans Frère exactement Branham 15 atambolaki pays. bamboka pelepele 15, hat in Il a genau prêché dans exactement 12 atamboli à peu pays. près 12 pays, nur Il n'a fait que prêcher l'évangile asalaki kaka koprêche évangile et bisika wana prier nyonso pour mpe kobondela les malades. mpona bamalade. 90 Et après Mpe nsima 1963, 63 nach après l'ouverture Après kofungama ya mabomba des eaux, misambo, il n'a fait qu'un seul asalaki kaka voyage en mobembo Afrique du moko Sud. na Afrique du Sud, und in seinem Reisepass Et dans son passeport, il ekona était passeport écrit, na ye elobamaki ete darf nur ne peut participer akoki qu'à la chasse akoki kaka kokota na chasse, aux réunions me asala chrétiennes. réunion moko te, war ja vorher Il ate était esika allé moko te. auparavant Afrika en Afrique du Sud. Azalaki liboso na Afrique du Sud, akendaki liboso na Afrique du Sud ntango aza kosala boyangani mokokutani moko ya makasi, was vor Lorsque ntango makambo 500 000 se personnes sont probablement rassemblées basanganaki pour entendre la parole mpo du bayoka Seigneur. liloba Nzambe. es war, Et wenn man si den l'on écoute attentivement le rapport, c'était probablement les plus grandes et les plus puissantes soki otali mpenza barapport na ye ezalaki rapport makasi mpenza makasi mingi. mit den assemblées, Baassemble na ye, rassemblement na ye ezalaki makasi na bagerizo ebele ebele ya bamaladi oyo nanu tomona te, nanu esalema te na bamayangani. Bruder Brennan Et frère Branham raconte Kasi ndeko Branham koloba que Sidney Smith, ke le kuna maire, maire ya mboka l'a wana appelé à l'hôtel abengaki na hotel pour qu'il regarde po par la atala na nzela ya fenêtre fenêtre et voir amona le cortège, atala cortège, comment des béquilles, des tala civières babeki na et des babeki livres basibe na bambetu ont été chargés avec ezalaki na charge na kati ya quelques petits trains routiers na kati ya batrain, et on a fait le cortège à basalaki travers la cortège na kati na ville ville en chantant mpona koyemba nzembo, croix seulement ya koyemba croix seulement, ndima kaka, ndima kaka, t'es nyonso possible ezali possible à celui. na mutu nani akondima. dann kam ja dieser Besuch 19. Mais ensuite, Kasi il na y a eu cette litima visite en 1965. visite oyo na 65 C'est avec beaucoup de larmes vraiment na kolela mingi, qu'il a Sidney Jackson demandé ensemble oyo avec asengaki Sidney ete Jackson ndenge Jackson et qu'il a dit dans sa prière, alobaki na libondeli na ye alobi, Seigneur fidèle, nkolo si yawe, ce n'est pas moi soki ngai te der diesem Land die Botschaft bringt, apporte le message à ce soki pays, ngai te namemi sango na mboka oyo,
à ce que quelqu'un okosala motindo ete motu mosusu aya awa annoncer amema ton message. amema besango na yo oyo. Et nous arrivons effectivement maintenant Tokomi sikoyo point na ntango oyo pour moi oyo ekomi mpona ngai mpenza ngai moko mpenza difficile ekomeli ngai mpasi d'y faire référence. na kosalela yango kokanisa makambo oyo komona liboso Parce te que j'en ai Kotala déjà ete parlé plusieurs naloba yango deja mbala ebele et s'il faut le dire et soki le esengeli naloba yango redire, lisusu naloba yango lisusu les uns s'en réjouiront, basusu bakosepela les autres basusu seront contrariés et diront bakoyoka bien te voilà qu'il témoigne encore de bakomona ete tala kotatola lisusu akotatola lisusu mpona ntina na ye frères moko et sœurs. bandeko mibali mpe bandeko basi Je ne suis pas ici nazali awa te témoigner de mpona moi-même, mitatola ya ngai moko mais me du kasi Seigneur kokumisa mpona et de nkolo ce que notre kotala mpe Rédempteur mosala oyo mosika oyo na biso asali mpona par ntina grâce. na nzela ya ngulu Et pour que tous, po ete tous les bonso gens du monde po entier, ete bato ya mokili mobimba particulièrement baoyo tous les mpenza mpenza frères bafrere nyonso qui servent, oyo bakoteyaka qui sango puissent savoir une fois pour toutes basosola mbala moko ce que mpona le libela Seigneur a prévu mosala oyo nzambe pour asali cette mpona époque. ntina na biso oyo asalaki mpona ntango na biso oyo mpona ntango oyo ya biso oyo Pour que tout le monde une fois pour toutes puisse Moto savoir, nyonso ayeba mbala moko mpona libela nous allons lire la parole tokotanga de Matthieu yango 24, kati na kanda ya Matthieu les 24 versets 45 45 à dit 47. 47. 45 tina 47 Matthieu 24 Matthieu 24 du verset 45 au verset 47, et je voudrais vraiment dire à ce nalingi mpenza sujet, naloba ete je ne savais pas nayebaki te qu'un tel texte nayebaki te était écrit. loke ete mokanda ya boye ekomamaki Pas non plus mpe nayebaki te mpenza ce qu'il eloko allait nini contenir. yangi ekoki kozala na kati kasi Le jour est venu mokolo de yaki vous les raconter nakoyebisa bino yango ke na Edmonton ou le Edmonton frère Bablit epai ndeko bablit bref nakozala bref esika a wana dit ce samedi-là, alobaki samedi wana frère Franck, frère Frank le ministère de frère mosala ya Branham ndeko Branham ya est dans koteya la Bible. eza na kati na biblia Ton ministère Kasi ne ya yo, devrait-il frère pas Branham, être ekoki kozala dans la mpe na kati na Bible? bible te Et je l'ai vivement repoussé napusaki ye mpenza na bi non non et non lui ai dit nayebisaki ndeko de se taire. vanda kimia Comment mon ministère ndenge ministère na ngai eza na kati na bible ndenge écrit nini ya ngai Frank eza ekomama na bible dans la Bible? mpona ndenge nini ya ngai Je eza na lui ai bible donc vraiment, vraiment comme on dit, ndenge je lui ai balobaka roulé sur la bouche, comme na zongiselaki ye mpenza le dit. zongiselaki ye mpenza te aloba te Nous avons continué Pe à discuter, tokobaki kokoba à nous entretenir. kosolola C'était ce samedi-là ezali na samedi oyo wana à Edmonton, na Edmonton au Canada. na Canada Le dimanche matin, kasi dimanche na ntongo le soleil brillait déjà. alors que moi eza kosala deja na kati na Je chambre oyo m'étais nazalaki déjà préparé pour na la milengelaki journée. deja mpona mokolo wana Je me suis levé na et mitelemaki j'ai nalambukaki tendu la main pour prendre ntango oyo liboko la mpona Bible. nazwa biblia Et c'est là kaka wana nde ça s'est passé. Aussi clairement malakabolikaki que vous entendez mes kaka ndenge paroles, bokoyoka ngai boye polele le polele boye Seigneur s'est tenu à kaka droite wana nkolo atemaki na droite ya fenêtre et a dit, mpe alobi mon serviteur, mowumbola ngai t'ai na établi, pesi yo mosala distribué po ete okabola bilei na ntango esengeli kokoka na Matthieu 24 45 tina 47 pour distribuer la nourriture autant qu'on po peut. ete okabola bilei na ntango C'est ekoki aussi vrai que Dieu est vivant. ezali mpenza solo lokola nzambe ana bomoi Ainsi par ezali oyo elobi nkolo Et maintenant, mpe wana nous lisons tokoki ces versets. Je kotanga demande à verse oyo Borg frère de Borg les lire. atangela biso verse oyo Nous lisons tokotanga Matthieu 24, Matthieu 24 verset
47 verset na 47 à 6. Qui est donc 45 46. Nani azali mombo ya angele pe ya bwanya oyo nkolo na ye atie likolo ba domestique na ye po ete apesa bango bilei na tango ekoki tango moko telema nanu arrêtons-nous un instant to telema nanu tango wana. qui est le serviteur fidèle Nani oyo azali mosali na angele pe ya bwanya de septembre à Edmonton tina mois ya septembre na Edmonton 2000 ans 2000 ans on peut demander bato nyonso batunaki qui est-ce qui nani yango nde azali nde mais nani depuis le jour meuta mokolo wana s'est adressé oyo nkolo ayebisaki ngai moko mpenza boye j'ai su qui c'était nayebaki nani yango ezali le point etala likambo yango relisez s'il vous plaît zongela lisusu soki bolingi des domestiques bino tanga lisusu à qui la nourriture badomestique doit oyo être distribuée. epai na banani esengeli bato na misala epai na nani esengelaki botanga lisusu bien nani yango mombula ngele mpe ya bwanya oyo bati atie likolo na bawumbu na ye na motindo ete apesa bango bilei na ntango ekoki. nakotuna banyonso batosa baloba oyo na bo bakoki kotosa yango te bakanga biblia bazonga epai na bango basukisa makambo baoyo bakoki kotosa te mayenkolo alobi na kati ya liloba na ye ye moko alobi na liloba na ye bakanga babiblia na bango mpe bazonga epai na bango. Tala esika oyo likambo ezali tala likambo oyo ya ntina awa liboso ete nkolo azonga nkolo biso azonga yesu kristo biso banso biso mingimingi bandeko oyo tokoteya liloba oyo bayebi makomi botala oyo ekomami na 1 Corinthiens chapitre 12 13 14 na oyo elobami mpona ntina mosala na kati na losambo ya nzambe boyebi nyonso mpona akomaki mpona baephésien nkolo aétabli baministère kati na losambo apôtre prophète berger docteur évangéliste ezali misala oyo nkolo ye moko atie sikawa liboso ete nkolo aya ndeko mobali nyonso ndeko mobali nyonso akoki kokoma na mosala na ye te akoki kosala mosala na ye te lokola sika oyo tokosala ezali possible te sikawa liloba oyo efongwami esengeli ezala lokola message ya suka ezala lokola bilei ya bato na nzambe na bana na nzambe mpona badomestike nyonso azala prophète azala apôtre azala nani évangéliste azala nani me esengeli na bango ntango oyo bandima sikoyo oyo nyonso aza ministère ya nzambe akoni bo nzambe alobi mpona badomestike oyo akondima yango te aza na ministère ya nzambe te oyo ana nde conséquence moko oyo tokoki kotire na liloba ya nzambe na makambo ya nzambe nyonso oyo andimi yango te na pa aza na ministère ya nzambe te azali prete ya kosala yango akoba na ndenge na ye biso toyebi ete ndeko basi mpe bandeko mibali ete na suka losambo esengeli eza motema moko mpe molimo moko ekoki kozala te ekokende banzela ebelebele te banzela ebelebele te po ezala ekende te bainterprétation ebelebele ndeko Branham amonaki épouse akobima na lokolo
Pe na sima sorcière oyo qui l'a sorcière conduite. ekomema yango. Mais ce temps est révolu. Me tango wana eseleki La véritable église est arrachée eglize oyo ya solo elongwe na makambo nyonso ya pembeni à l'influence ezongi mbala moko na molimo ya du Nzambe. pur message Sango ya solo, parole sango ya solo qu'il a été révélé oyo ezali révélé par grâce. oyo Nzambe afungoli biso yango na nzela ndeko Branham, Frère Branham, na nzela ndeko na biso Branham. et combien de fois a-t-il dit Mbala boni alobi ete c'est message oyo retour à la Bible, ezali retour mobima na Biblia, retour eza kozongela à Biblia, l'enseignement de l'apôtre. kozongela malakisi ya baapotre, kozongela Combien ebandeli. de fois a-t-il parlé de la restitution? Boni aloba boye makambo te restauration, Que le restitution. Seigneur reste au ciel Oh Seigneur, et attend ete nkolo aza likolo akozela où dans l'église tango na église na ye il fait la différence ata la différence l'église entre le sambo et l'épouse. Oui. Et dit l'épouse est kotala appelée ete mwasi na libala abiangami libanda ya église avant d'être liboso ete à l'épouse, amemama epai na avant époux. d'être conduit à l'épouse. Lokolo ete bakamba ete lokolo ete akoma ti liboso ya épouse ifo abimana liboso na losambo. Il participait dans le monde Bino baoyo na mokili mobimba prédication, bokondima lite ya oyo, bokondima distribution oyo la nourriture ya distribution ya nourriture divine. que frère Branham a Bino emmagasiné bilei oyo frère Branham abombaki yango wana oyo biso totambusi mokili mobimba utambula 55 ans s'il vous plaît. na kokeba ete Tout à fait à nouveau au bozwa sérieux cet ordre na sérieux makambo nyonso oyo onkolo alobi. divin. Bokamata manda oyo Nzambe apesi biso na basérieux Il nyonso, s'agit d'une interprétation sur tolonga bainterprétation nyonso, ezala makambo etalisa tonnerre, etala makambo soki nini so bafausse doctrine nyonso ekoti, baenseignement ya lokuta ekoti. ne prêchez que ce que vous pouvez prêcher à partir de Boteya kaka oyo bokoki koteya a partir ya makomi. Et c'est pourquoi Mpo na yango l'accent est yango tokolobela encore une fois tokolobela makambo etali mes frères dans le service, tokotala bandeko oyo oza na kati na mosala. en sorte que j'ai été Ngai na te liloba le ministère de frère Branham ngai natamboli na ministère ya frère Branham 10 ans, penepene mbula zomi. que je l'ai connu. Nayebi ye mpenza moko boye Fois dois-je mbala dire, ebele na kozongela likambo oyo je me suis assis à la même table que lui. navanda mesa moko na ye, J'ai mangé nale na ye elongo, nakende epai na ye, namela ti esika na ye. frères et sœurs, Dieu a vraiment pourvu à tout. Nzambe asali nyonso kokoka mpo na ngai. Cette déclaration que frère Yango ndeko Branham alobaki boye a fait sa part et que j'ai fait ma part. asalaki part na ye, ngai na osala part na ngai mpe bandeko bakosala part oyo ya C'est bango. nécessaire Ezalaki na ntina de donner ya ensuite kopesa clarification. makambo clarité, kotia makambo clair polele. Faire Bandeko mibali oyo baza kati na mosala seulement boteya be libo ya solo, boteya balelo ya santu, bokabola bilei afin que l'épouse na motindo ete mwasi na libala mise au même pas. azala na kotambola elongo. Je mentionne cela Awa nakoloba yango, quand frère Green nakoloba mpo ndeko Green, dit il Peri y a Green des années alobaki bambula eleki qu'à Tucson, na il y a Tucson, 9 alobaki ete na Tucson églises baeglise ezali 9 différentes du message. Na- Et dans na toutes Tucson, les villes, 9 dans tous églises. les pays, tant de désaccords, ete na ville wana mpe na bapei mosusu badiscorde ezali ebele kozanga koyokana badirection ebele ebele bainterprétation aujourd'hui, badiscorde bozanga koyokana. c'est Kolo lelo akoloka badomestique na ye, akoloka badomestique oyo ya ye transmettre boye basalimi mpona kotransmettre mpona koteya oyo biso toteyi par grâce durant na nzela na ngolu toutes ces na bambola nyonso oyo. et donc Mpona yango à tous tokoloba ba nyonso l'épouse tosala motindo ete au même pas. épouse atambola na papa moko wana atambola mpe lokolo moko. De dire
Cela brièvement avant. naloba yango lisusu liboso ete nazwa bola introduction. Ne remarquons-nous pas tokoremarke te ete que nous sommes arrivés à une époque tokomona te tokomi na ntango moko où Matthieu 24 oyo Matthieu 24 ekokokisama dans son ensemble, ekokokisama na mobimba na les ye guerres, les famines, bitumba les tremblements de terre, tremblement de terre bantango difficile makambo ebele bamalade tout et encore bapeste tout nyonso mpe nyonso à notre époque. ekokóma na ntango na biso Mais le Seigneur kasi nkolo a veillé. kokengela Il ne s'est pas contenté de dire tobangi na bopamba te ete toutes ces choses, alobi ete bomona makambo nyonso oyo relevez la tête, eleve la tete alobi wana bopamba te votre rédemption est proche. ok mpo ete lisiko na bino ekomi Il a pene également dit clairement alobi lisusu ce polele liboso qui se ete passerait avant la venue mayema de Jésus. kokóma liboso te mobali aya mobali ya libala aya Et laissez-moi le tike ete répéter naloba yango lisusu na repete yango tout aussi alobi clairement. naloba yango so clairement naloba yango so na bopolele nyonso na bofungwami Il nyonso fallait qu'il en soit ainsi, esengelaki ezala bongo afin que même, mpo na motindo ete s'il vous plaît, ata afin que même la deuxième partie, parti ya mibale ya Matthieu 24 plus précisément, ya penza verset 48 oyo elobi ekokisama tina suka mais si un tel serviteur est soki méchant, serviteur moko méchant est fou, efo et ya pense liboma dans son cœur, mon maître ne viendra abanza pas ete en mon temps. Il y a toujours les deux. ya ntango nyonso ya mibale wana D'abord, Dieu envoie son liboso serviteur nzambe atindi serviteur na ye qui présente, moto oyo ya nzambe qui se fait apresente également passer pour un kui na serviteur nsima mosusu mpe abimeli akomi mpe lokola ye mpe nde batindaki qui nzokande la semence est derrière lui. oyo L'ennemi est moko venu atie semence ya malamu semer mosusu oyo kotia semence ya sa mabe semence. Je le dis nakoloba yango lisusu toi devant le Dieu vivant. na haute voix Les versets 45 à 47 verset 45 na ont été 47 soulignés de la bouche du Seigneur et se référant yango nde elobamaki na monoko na nkolo ekotalaka mpo na ntina na ngai baverse ebele ekoloba mpo na ntina na ngai à qui se réfèrent les versets suivants. ekotala nani baverse oyo M'a rendu visite récemment, oyo aye kotala ngai nsima wa né en 1960. oyo abotami na 1960 Le Seigneur alobi ne ete viendra pas avant longtemps, je nkolo pense. akoya te Il y aura liboso encore te 15 ans. ekozala so 15 ans Oui, il y a suffisamment de frères eza na bandeko qui se mingi réfèrent à frère Branham. mingi bakozongela mpo na frère branam bakozwa référence kaka frère branam mpe Ils message n'ont aucune idée mais baza sango moko te Dieu fait ya oyo actuellement. nzambe akosala sikoyo bakoyebaka frère branam bakoserefere na ye me bakoyeba te maye nzambe akosala sikoyo mpe bamingi bakosami bongo kasi nzambe A donné un ordre. nzambe Frère Branham apesi l'a exécuté. Je l'ai aussi apesi exécuté. mobeko na ye ndeko branam atosi apesi mobeko na ye ngai mpe natosi Et actuellement, nous sikawa entendons ce que frère Branham a prêché dans les prédications des années 60. nyonso oyo frère branam apesi na bane 60 na baoyo ngai nateyaki na bane 80 yango nde tokolanda mikolo nyonso mpe mokili mobimba Et tous ceux yango nyonso partis baoyo nyonso bakozala mwasi na libala bakoyoka makambo oyo actuellement bakotala oyo nzambe akosala ntango oyo ntango biso tozali soit yango notre Seigneur. nkolo na biso Revenir akumama sur quelques nkolo na biso versets. tozongela baverse mosusu mike Nous lisons totanga dans la première épître de Jean, totanga epitre liboso ya Jean chapitre 5, chapitre 5 nango verset 11 verset 11 na 12 elobi boni Und dieses Zeugnis lautet, Et voici ce témoignage, tala litatoli oyo c'est que Dieu nous a donné la nzambe vie éternelle apesi biso bomoi ya seko et que cette vie mpe est dans bomoi wana ezali kati na mwana na ye wer den celui qui a le Fils, moto nani aza na a la mwana vie. aza na bomoi Celui qui n'a pas moto oyo aza na mwana te n'a aza na pas bomoi non te plus la vie. aza na bomoi te Amen. amen Mais ainsi, amen ezali bongo Dieu lui-même nkolo ye moko du témoignage. atatoli geliebte Brüder, Frères
et sœurs bien-aimés, ndeko mibali ndeko basi dès le balingami commencement uta ebandeli Nouveau Testament, ya Nouveau Testament Dieu Nkolo a rendu témoignage atatoli à la naissance, atatoli au ministère de notre Seigneur et même au Seigneur kotala bande bandeli au baptême. ministère kotala tina baptême A témoigné, kotala ndenge nzambe atatolaki en particulier de Jésus-Christ, tala penza notre kolo Yesu Seigneur kolo Yesu na et biso Sauveur. sévère sonier pe sévère na Comme biso les passages bibliques lokola bisika ebele ya komi elobi sont précieux, nous, nyonso ezali ya motuya d'être établis dans la position de fils. ete biso tovandi lokola bana Dieu m'a rendu avandisi biso témoignage. lokola bana mpe ye moko atatoli ye moko nkolo atatoli mpona ntina mwana na ye Nous aurons à le lire. biso tokokoba kotanga Et celui qui a motu nani aza na mwana le Fils de Dieu oyo ayemi mwana ya nzambe a cru au témoignage de Dieu. Et a andimi reçu témoignage ya la vie nzambe éternelle. andimi koza vie éternelle Loué soit o nzambe notre Dieu. akumisama nzambe na biso Donnez foi au témoignage de Dieu. topesa kondima tondima témoignage ya nzambe na biso De Jean, totanga évangile chapitre 8 verset 18. verset 18 elobi Je rends témoignage de moi-même nakotia litatoli mpona ntina na ngai moko qui m'a envoyé mpe ya tata oyo atindi rend ngai témoignage ya kotatola de moi. mpona ntina na ngai Rend aussi témoignage de moi. ya C'est kotatola mpe merveilleux. mpona ntina na ngai Notre Seigneur et Sauveur a rendu témoignage nkolo na biso mikisa biso akotatola passé. mpona oyo Et esalamaki Dieu lui-même mpe nkolo ye moko témoignage. akotatola mpona ntina na mwana Confirmer ce que mpe mwana le Père konfirme oyo mpe avait alobi dit et ce qui allait mpe kotala oyo esengelaki ekoma plan de salut de kotala Dieu plan mobimba ya salut ya nkolo arrivé à son accomplissement. kotala sikoyo ndenge batémoignage ya mwana batémoignage ya tata Et nous sommes tellement mpe reconnaissants biso tozali reconnaissant na nkolo pour cette concordance mpona totale. concordance oyo esanga mpona concordance oyo mpona koyula malamu oyo Dans totanga lisusu la première épître de Jean, premier épître ya Jean 5, chapitre dans le 5 verset 7. yoka verset 7 8 1 Jean chapitre 5, verset 7 et 8. 1 Jean Il y en 5 a 7 et trois, en 8 effet, qui rendent témoignage. L'esprit, Amen. l'eau et le sang. Et ces trois sont unis. mpe bayo misato esangani Ils sont trois à rendre. bazali misato ekotatola Notre Sauveur s'est rendu au nkolo na Jourdain, biso akei na jourdain s'est fait baptiser andimi kobatisama et nous mpe alobi convient ete d'accomplir esengeli na biso toute kotosa kokokisa nyonso sembo nyonso ya nzambe et nous voyons mpe que tomoni l'esprit, l'eau, molimo makila mpe tout cela va mpe mai nyonso ekokende elongo que ce soit le baptême, ezala que ce baptême soit la rédemption, ezala redemption ezala kosomba na makila baptême de l'esprit, ezala libatisa ya molimo tout va ensemble. nyonso ekokende elongo Ils sont trois à bazali rendre misato témoignage. bakotatola Et nous sommes d'accord epuis avec tondimi le yango témoignage de Dieu. kokokana batémoignage oyo ya nkolo Maintenant, sikawa Matthieu, kabata Matthieu chapitre 3 verset 16 na 17 yoka ndenge lobi Matthieu 3, verset 16. Matthieu Or, 3 lorsque Jésus était 16 baptisé, et ntango yesu kristo abatisamaki mpe abimaki na mai voici tala que les yeux likolo s'ouvrirent efungwamaki et il vit l'Esprit de Dieu descendre mpe amonaki molimo na nzambe ekokita lokola kolombe kola ebenga venir sur mpe lui. koya likolo na Et ye voici eloba voici une voix mpe retentissante. mongongo moko egangi uta lola Celui-ci est oyo mon fils azali mwana na ngai molingami en qui j'ai mis tout mon kati na bon nani plaisir, kati na nani atie nyonso ya ngai en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. kati na nani na trouve bon plaisir na ngai
Loué et exalté soit notre Dieu. Jean akumama asanjolama. de la descente de l'Esprit sous la forme d'une colombe. Tala esprit molimo ekiti lokola ebenga pe ayoki mongongo Descendait du ciel. ekouta lola Celui-ci koloba est ete mon fils. oyo azali mwana ngai molingami. Dieu avait rendu Nkolo témoignage. atatoli Loué to soit notre atondama Seigneur. akumisama nkolo na biso Celui-ci est mon oyo bien-aimé. azali mwana ngai molingami. Qui Kati na nani trouver tout nakokuta nyonso plaisir. esengo na ngai nyonso Quelle grâce. ngolu nini Les hommes de Dieu, ete bato na nzambe en l'occurrence Jean-Baptiste, bato lokola yohani présent. batiste Dieu andima likambo oyo témoigne. azalaki wana ntango nkolo akotatola Frères et sœurs, bandeko mibali mpe bandeko en basi particulier tous les frères, mingi bandeko bakoteya Dieu bateyaka a nzambe témoigné en maintes reprises. nkolo atatoli na bandenge ebele na mikolo ebele. Témoignage Oh que Seigneur, Dieu nous a laissés. Et nous sommes reconnaissants que ces toza na témoignages kondima ete maemanso oyo matatoli nyonso oyo ekomeli biso puissions ekomi biso mpo ete lire, que nous Totanga. puissions lire noir sur blanc totanga ngo mpenza ce kokoka na qui s'est makomi passé. komona mai nyonso elekaki Est mon fils bien-aimé en qui oyo azali nani oyo mwana ngai nalingi mon bon plaisir. kati na ete bon plaisir na ngai nyonso epai na ti esengo na ngai nyonso tokanisa ntango nyonso makomi Convenable. na ntango oyo ya malamu na ntango ya esengo na koexauce yo. Tobanza susu 2 Corinthiens 6 na verset na ya mibale totala tango mpe mokolo oyo ya salut esengelaki nano esengo ya nzambe ezala likolo na bana ya nzambe liboso ete eya kozala likolo na bana nyonso ya nzambe mpe bana basi na nzambe. Totanga Nous lisons Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17 verset 5. Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17 verset 5. Ntango akoloba susu lumineuse, mbala moko lumière moko ekozipa ye mpe moko esali mongongo moko ebimi na lipata elobi ete oyo azali mwana na ngai oyo emolingami epai na nani nakuti esengo na ngai nyonso. Bino boyokani ye Je l'ai naloba nini certainement déjà dit. nasi nalobaki yango deja mbala ebele awa. Dans Matthieu 3, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis oyo azali mwana na ngai mon molingami affection. epai mpe natie bolingo na ngai nyonso. Et ici, Awa au chapitre 17, na chapitre 17 ebakisami eloko moko ebakisami écoutez-le. boyokani ye Laissez-moi dire, tika ete naloba frères et sœurs, bandeko basi bien-aimés, bandeko mibali que celui qui est vraiment né de Dieu, mutu oyo abotami mpenza na nkolo na nzambe oyo mpenza abotami solosolo na nzambe kobotama mibale na nzela ya semence liloba na nzela ya molimo na nzambe qui a reçu ainsi la vie éternelle, oyo azwi vie éternelle il doit esengeli na ye arriver au moment, cela doit arriver au moment ekomela où le ntango bon plaisir de Dieu oyo esengo na nzambe doit descendre ekita sur nous, likolo na biso aussi certainement mpe solo que nous avons lu maintenant. totangi sika Écoutez-le, koyoka ye aussi certainement tous les élus, tous ceux qui boso okotebi ya sika qui sont remplis oyo de nyonso cet esprit, batonisami na molimo santo tous ceux bao nyonso conduits par bakambami na molimo na nzambe n'écouteront bakoyoka eloko mosusu te bakoyoka moto mosusu te kaka nkolo yesu sikoyo. Et comme il est écrit, lokolo ekomami il y avait la Moïse, ezalaki na moïse
Mais à la fin, Eli ils ne virent personne d'autre na suka que Jésus. bamoni mutu mosusu te ka Yesu ye moko. Frères et sœurs, Moïse azali kuna na Eli, bamoni Moïse te, bamoni Eli te, frère Branham, bamoni frère Branham te, bamoni ndeko Frank te, bamoni ndeko Bon te, bamoni maintenant, sikawa le moment est venu tango où eyei tous oyo ces nyonso hommes-là, bato wana envoyés de Dieu, batindamaki na Nzambe bateyaki balobaki oyo nyonso basalaki tout cela a été résumé nyonso wana esanzaki message de la fin des temps. bango nyonso wana na kati na message de la fin du temps. Me tokomi na ntango oyo tokomi na Je suka. suis certain qu'il est écrit, écoutez-le. Écoutez le boyoka ye. Aussi certain que tous les élus n'écouteront plus jamais tel Tango bapona mi bakoyoka so mutu boye te, bakoyoka so frère boye te, bakoyoka so mutu boye te, bakoyoka so interprétation boye te, bakoyoka obe moko oyo kotambola kati ya bachandelier misambo beye wana nde bakoyoka. Frères et sœurs, Bandeko mibali mpe bandeko basi tokomi na ntango oyo je suis namoni ete nazali touché par la grâce. nakangami mpona ngolu na Nzambe Nous reconnaissons tous nandimi le temps dans lequel nous sommes. ntango nini oyo tokobika. Frère Bord, Frère nous Bord avons encore un passage. aza passage mosusu ya kotanga lisusu Premier chapitre atanga d'Éphésiens. tutu Ephésiens chapitre 1 boso verset 7. Éphésiens chapitre 1 verset 7. Ephésiens 1 verset 7. Nous avons la rédemption Kati na ye tozwi lisiko kati makila na de ye nos transgressions pe bolimbisi masumu na selon biso la richesse kokokana na richesse ya ngolu na ye. Cela fait tout simplement Amen. partie du processus. Ekosala On ne peut pas faire tokoki te jamais une seule prédication etelite ya moko sans aller à l'essentiel, tant que tokóma na essentiel au précieux sang tant de na lite ya l'agneau nyonso ifo tokende na Dieu, makilo ya motuya au oyo ya mwana sang mpate, de la nouvelle alliance, makila oyo ya boyokani na la sika, rédemption accomplie. lisiko oyo ekokisami na nzela na ekulusu na Golgotha. Dieu était Kolo kati na Kristo et a réconcilié le monde. kosangisaka mokili na ye moko. Nous sommes réconciliés. Tozali Et comme frère na boyokani na Nzambe na nzela ya Kristo. Lolenge ndeko Branham alobi yango mbala ebele, nous sommes comme si alobi nous liboso na n'avions Nzambe jamais toza lokola baoyo basala na lisumu te. la lettre de condamnation est effacée. Mokanda oyo eza kokondana biso La dette epasukami. payée. Nous pouvons sortir, partir librement, justifiés par la foi Tokoki à kobima la rédemption justifié sanctifié accomplie à tosekule la croix. rédemption oyo esalami na Golgotha, kuna ekulusu na Golgotha. Soulignons encore une fois en Loba résumé, lisusu likambo oyo na kosukisa. Dieu Nkolo a fait asali des promesses pour la bilaka première venue de bilaka Christ. mpola ntina boye ya nkolo ya mbala yambo. Et elles se sont toutes Manso wana ekokisamaki quand le temps ntango ngonga est venu. Cela s'est ntango ngonga produit. ekokaki yango nyonso wana ekokisami. Yohani Baptiste ayaki Et lorsqu'on lui a demandé ntango batunaki motuna na Jean 1 batuni yo ozali nani, dire alobi ete verset 23, na verset 23 alobi la voix nazali de mongongo celui qui crie ya oyo ya koganga na désert na préparez le esobe chemin. ete ebobongisa nzela ya nkolo. Les deux passages bibliques, Ésaïe 40, Wana Esaïe 40 verset 1. Esaïe 40 mpe Malachi 3 verset 1 ekokisamaki na ntango ya Jean-Baptiste. Et dit, vous n'avez plus besoin de demander qui c'est. eza na ntina te ya La kotuna voix de celui qui crie ya ezali dans nini, le désert. nazali mongongo ya oyo akoganga na esobe. Dans le prophète Ésaïe, Prophète il était Esaïe seulement écrit ezali kaka cri, ezali kaka mongongo dans le désert. na kati na désert. Et l'homme de Dieu, Epe moto na Nzambe je suis nga nazali mongongo qui crie oyo dans ekoganga le désert. na esobe. On va de même. Eya lolenge moko mpe lisusu mpo na ndeko Branham
Il pouvait vraiment dire Akoye koloba ce que Dieu a dit par tikete le oko prophète kisama Malachi. oyo nzambe alobaki na nzela mosali na nzambe Je Malachi vous envoie ete na kotinda bino Eli le prophète avant que vienne liboso le ete jour mokili grand et terrible. mokili ya nzambe mokolo na nzambe mokolo na kanda ya nzambe ekokisama Le cœur oyo akozongisa mitema na bana epai na batata père. Und dann betont Puis l'homme de Dieu mpe momumbu na nzambe souligne akoloba momumbu na nzambe à akoloba notre époque. makambo oyo kosala na ntango na Le biso cœur des enfants de Dieu ont été ramenés à la foi des mitema ya pères bana ya apôtres. nzambe ezongaki na mitema na kondima ya batata ya bantoma seinen Voir otala et classer son ministère otala de mpe manière kozongisa biblique. mosala na ndenge ya makomi Celui qui a na ndenge ya biblia un ministère de Dieu. moto aza na ministeri ya nzambe bandeko mibali mpe bandeko basi L'Ancien Testament, akozala bapromese ya Ancien Testament ekoloba ete gloire de Dieu. bagénération nyonso banation nyonso bakomona bagloire ya nzambe Paul azwi manda ya nkolo Alors qu'il accomplissait son ministère, azali kosala mosala na ye il dit soudain alobi mbala moko dans ete Actes, na mokanda chapitre Acte 13, chapitre 13 hommes d'Israël, alobi bino bato na Israel vous d'abord epai na bino nanu nde evangile le eyaki message du salut sango oyo ya lobiko être annoncé. esengelaki epanzana epai na bino Vous l'avez repoussé. kasi lokola boboyaki yango Nous tournons vers les païens. topesi bino mokongo totali bato bapagano Je t'ai fait devenir yango la ekomi lumière des ete nations, natindi yo ozala pole ya mabota que mon salut na motindo atteigne les ete extrémités de la terre. lobiko na ngai ezwa Tout homme de mokili Dieu mobimba savait pourtant moto na nzambe nyonso était classé par ayebaki Dieu. lolenge nini nzambe aklasaki ye lolenge place na parole ya nzambe ezali nini Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, o aujourd'hui, yesu kristo azali lolenge moko te lobi lope libela libela l'éternité? danken wir Remercions totondo nzambe et s'il vous plaît, totondo nkolo der Allergeringste mpe soki acceptez cela, acceptez cela. tondima yango Moi, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, j'ai trouvé grâce. Et j'ai ete nazwi annoncé ngolu ngai la parole motei oyo ya moke mingi na batei banso entier. natei sango na mokili mobimba Rétablir des contacts et maintenant nasali ete boyokani ezala bipai nyonso awa sikala koki kotambola susu te la possibilité tokomi na possibilité oyo diffuser ya kotinda sango sur tous les canaux na banzela du nyonso monde entier, na mokili mobimba tragen in allen dans toutes les langues. na bakota nyonso Tous peuvent, mpe bato nyonso tous peuvent bango nyonso leur bakoki kolanda mpe bakoki kobika ntango ya préparation na bango permettez-moi de dire tika naloba likambo oyo wir leben nous nicht ne vivons pas à l'heure, tokobika te na ntango ya nous vivons apele ya sorti na ntango ya kobima de me tokomi ntango oyo na ntango ya l'introduction komikotisa dans toute promesse qui na kati na promese ya nkolo nyonso ekokoma réalité na ntango oyo épouse. na église oyo épouse Achèvera nkolo son œuvre. akosisa mosala na ye Et il est écrit kaka lokola ekomami que nous pouvons y prendre part. tokoki kozwa part na yango kaka be esika awa nzela ngolu möchte nicht Je ne veux pas seulement nur gepredigt avoir prêché, nalingi kaka te je veux dass kozala oyo atatoli qui entendent nalingi ete bao nyonso bayoki esika awa von Herrn puissent croire bandima de tout leur cœur. na mitema mobimba Et laissez-moi tika ete ngai naloba remarquer sala remarke oyo was ich selber ce que je pense et fais moi-même. das Traum oyo nakobanza Je ne le doute pas des autres. kosala mpo na ngai moko nakotala mpo na bato mosusu eya bato mosusu Frère Franck okoloba ndeko frank parle du fait que le Seigneur lui a parlé. ndeko frank akoloba mpo ndenge nzambe alobaki na ye molimo alobi na ye dabei, Étais-tu présent? L'as-tu entendu? kann es wirklich Cela Kolo. peut-il vraiment s'être passé ainsi tel qu'il le témoigne? wer selber Celui qui est lui-même Kolo. un menteur moto oyo azali moto na lokuta s'attendra que les autres mentent. akomona bato mosusu akolinga bato mosusu bakosa Est lui-même véridique. moto oyo azali moto ya solo akolinga mpe bato Les nyonso autres um die
baloba pe solo Quand il s'agit des choses de Dieu, soki eza makambo na nzambe il n'aura pas de difficulté à akozala accepter, pasi te ya recevoir kondima makambo la ya vérité koyoka de Dieu, en celui qui solo ya reçoit nzambe la parole véritable, véridique de Dieu. mpona motu oyo akoloba makambo ya solo ya nzambe. Je n'ai témoigné en... J'ai esengeli lelo totatola que de ce que le totatola Seigneur kaka m'a ordonné. oyo nkolo atindi ngai Je suis reconnaissant mpe natikali kondima ya de kaka ete chaque instruction. nyonso oyo apesi lokola malako Ce qu'il a dit nyonso alobi na est ngai fait. nyonso alobi mpe asali Ce qui se passe actuellement dans le mpe monde. nyonso ekoleka lelo na mokili mobimba. Alors, puisse Esengeli makambo oyo nyonso domestique, bato nyonso bawumbu nyonso bakoba makambo oyo ete bilei oyo ekangamaki ezalaki stoke lelo ezali distribue ekokabwana oyo nyonso tobombamaki lelo ekokabwana trouver grâce azwa ngolu de Dieu pepe na nzambe et avec cette nourriture ete na nzela na bilei oyo distribuée, dresser esopama et mpeza sainte table moko ya pour le pure peuple de Dieu. mpona bato baponami na nzambe mpona bato na nzambe pesa bango nourriture ya solo nourriture divine L'a dit notre Seigneur, l'homme lokola nkolo alobaki moto akobika kaka na bilei te de toute parole me na eloba nyonso ekobima na monoko na nzambe de la bouche ekobima na monoko na nzambe de Dieu. Ainsi donc, na yango frères bien-aimés, bandeko balingami seulement boloba kaka liloba qu'elle est sortie boloba kaka liloba lokola ebimi na monoko na nzambe bopalangisa be liloba ndenge ebimi na monoko na nzambe ndenge ekomami na kati na Molimo Mosantu vous bénira, akomi mosantu ainsi que tous ceux qui écoutent. na yango nkolo akopambola bino mpe akopambola bayebaso bakoyoka Nous serons nyonso na nzela amenés ensemble na ngolo na nzambe biso banso à être tokokende na ndenge ya mokili mobimba au même pas, à marcher au même tokotambola pas, na lokolo moko na nzambe être conforme ete liloba et nzambe cela en même temps dans le monde entier. na mokili Et le mobimba Seigneur Dieu achèvera son œuvre, nkolo nzambe enverra des pluies akosisa liloba na ye akosukisa programme na ye akotinda mbula ya liboso mpe mbula ya nsima promis à lui, nyonso ekolekaka ndenge ye alobi Dieu Tout-Puissant. epai na ye nkolo na Gloire à la biso gloire. epai na ye nkembo Soyez tous bénis ete bino banso bopambolama du Seigneur na kombo na nkolo yesu qui pouvez croire bino baoyo et bokokondima accepter mpe de tout kondima votre cœur. mpe kondima na motema na bino C'est mobimba ainsi que le Seigneur, mpo ete boye nde et qui nkolo avait reçu la révélation de la oyo parole andimi entendue de Dieu, ete moto azali azwi révélation ya liloba a demandé dans Matthieu 13. Avez-vous lokola bien nkolo compris alobi toutes yango na choses? Matthieu 13 alobi ete eske bososoli makambo oyo nyonso Que tous aient bien compris. bino toutes banso choses. ete Soyez bososoli bénis dans nyonso le saint nom de bopambolama Jésus. Amen. na kombo na Nous yesu levons amen encore pour la prière. totelemani mpo tobondela Père Céleste, nkolo totondi yo pour ta précieuse mpo na parole ntina ya liloba na yo ya motuya que nous avons entendue. oyo biso touti koyoka Ta parole est esprit. liloba na yo ezali molimo mpe Ta bomoi parole liloba na yo produit l'effet pour lequel tu ekosala l'as mosala en mpo na nini ceux otindi qui yango exécutent ta volonté en ceux qui la croient. ekoexécute mosala na yo Nous te mpo remercions na bango bakondima pour cette prédication. tondimi yo totondi yo mpo na prédication oyo tondimi yo totondi yo Fidèle et sage, mpo na mombolo ya ngele établi au milieu de mpe ya bwani otie kati na biso bénis ton peuple. opambola libota na Ici, en yo Suisse, bawa na mboka na Suisse na Autriche na Allemagne bénis ton peuple dans le monde pambola entier. peuple na mokili Qui mobimba entend ta parole, oyo bakoyoka liloba na yo bakondima yango bakotia ngo na mosala de Jésus. na kombo na Yesu Kristo amen Amen. amen